balandi nyonso ya Spaga TV. Bonsoir, c'est notre moment nini bokozwa émission na biso ya makusala ma spaghetti. Donc ndenge bozawa na bakina lela bino fort. Bato nyonso basutenaka nga, bato nyonso balinga mama spaghetti. Tellement nga moko naza mama bolingo yango nabenga ba Spaga love na ba Spaga chi. Donc ba o nyonso balinga nga boza ba love na ngai. Nga pe na ba love na bino. Donc dès que yokanaki qui est bando kuta na toujours na makusala ya mama spaghetti. Lona libino Yole la oye. Lelo tosa recette na biso ya poulet calcul. Poulet calcul. Donc ndenge eza boye ba mama Congo yengo ba mama Europa oye. Boya mama kusengo ezala facile ya osala. Mais ezala kitoko na kolia bana balinga ngoni. Donc, na pesi bino ba bonsoir, ba gros bisous, na pesi bino, na souhaite bino makambo nyonso ya malamu bisika nyonso bozali na mabota na bino. Donc ba mama bo s'abonner vraiment, bo partager émission oyo, bo liker, bo aimer et ko sala vraiment bien. Et ko sala nga bien ba mama. De yango wana lelo tozo pesa mbote pa bébé Curtis ozo biso bilili taifa botela donc to pesa ye auté ko sala bino émission pe ya 1000 check donc lelo yemoko azana caméra kala mingi tala kibina ko ya lisusu na ba recette abandola kisabino na bandaku bana ope baye ba kolamba te bolandaka keke a kosala bino plaisir. Bon lelo keke azo kita pona alaksa biso biloko to sa la poulet na biso mais to laksa bilo nyonso tout est parce que ya recette moko donc ya vite fait quoi eza lukana o mindondo te donc na sina bongisa déjà nyonso mais na ko expliquer bino na maloba et puis na olaksa bino biloko ni to sa la poulet calcul na biso. Merci beaucoup ba maman bomoni awa déjà to sa na pomme de terre na biso. Tosi to sokolaki yango to kati yango déjà bien. Awa pe toza na ba zèle de poulet. Bon, soko lingo sala ngona ba nini ya poulet, nyonso do partir sa poulet yo lingo sala nango osali ya mengai nasali yango na ba zèle de poulet ba mama. Omoni zèle de poulet na biso, na sina saisonnaki yango. Na tiaki yango poivre noir, na tie bouillon ya poulet, na tie paprika, peut pesa mo couleur nde bomoni boye, na tie ail, na tie aussi quoi encore. En tout cas na tie biloko belete, kaka biloko wana nde na tie bongo. Na mo mungwa na saisonnaki déjà na tie moi citron. Normalement ceux qui osa na épices na yo ba mélangeaka gingembre na ail okoipe kocha mais nga na cheka ail na chemo citron na chemo na saison vraiment bien sikoyo nazo cha yango na four na biso à part ezo kota na four après toye awa na pomme de terre na biso lokwa na sina bongisa yango na kosala yango na vapeur na kosala yango na vapeur mais ekosala 20 minutes nyonso tout na vapeur to kosala ata ba 10 ou 15 minutes pour elemba makasi te. Après to koya ko mélanger yango na suka na poulet calcul na biso. Nde sikoyo awa botala ba mama na tie yango na eloko ya passoire oyo pona na tia yango na moto po pomme de terre na biso ebela na vapeur. Ebela na vapeur ba mama. Donc kolembisa ngo makasi te awa na tiango nzungu na biso déjà na sina tiaki mai donc na vandisi pomme de terre na biso na kotia yango pe mungwa po pomme de terre na biso etoka na mungwa nango siko alors ba mama ndeka na yebisaki bino huile d'olive na biso yango yo tozo tia yango na poulet na biso. Totie na poulet, to balusi poulet oh déjà ezalaki saisonné
Donc tobakisi huile d'olive na biso na kati ya poulet. Sikawa tozwi poulet na biso totie yango mbala moko na four citron. Totie poulet na biso na four citron. Comme ça tozo tumba yango awa eza four citron etumbaka bien, etumbaka penza biloko bien ba mama. Nde tosali boye tobakisi susu huile likolo. Bobanga te parce que four citron ekamolaka mafuta, elongolaka mafuta ba graisse nyonso ya mabe na biloko. Donc mafuta wana nyonso ekokita nango na se. Sikawa tokangi four citron na biso. Et puis tozo démarrer yango. To démarrer four citron na biso. So tokotika yango mwa tangu tokomona kotali mama ngana la sabino. Moni pomme de terre na biso totokisa yango na vapeur. Yango yo elembi mais elembi makasi te. Donc tokotia yango sikoyo soki esili tozeli poulet na biso soki elingi ebela tokomélange yango sikoyo na pomme de terre. Après tozongisa yango lisusu na four. Merci beaucoup ba mama. Yango yo ya bino ba mama. Donc compte tenu ya raison ya technique esali ke bon na étape moko te. Donc tosangisi tosalaki pomme de terre na vapeur. Après totumbi soso na biso na four citron. Sikoyo tosali matungulu tosangisi yango na pomme de terre na poulet na biso ensemble. Allez tozongisi yango lisusu na four citron ebeli siko ensemble. Donc tokomi na pembeni ya kolia recette na biso yango. Merci beaucoup. Nalingi bino mingi. Ciao. Merci beaucoup. À la prochaine occasion.